Papa na Nzambe ezali awa. Lisese. Balingami mbote na bino. Yokana mu lisese oyo kuto démarrer makambo nyonso. Lisese ezali boye. Ezali na mboka moko ville moko. Na kati na ville wana ezali ya muta dirijaka ngo azali roi. Donc ezali royaume. Mais chaque mboka ya na constitution na constitution lingo lobani mibeko bapesa na mboka wana ezali nini ete moto oya koki kokoma kaka mokonzi na kati na mboka na faza la mobali mwasi te basi nde babandolanda na sima mais mobali nde mutu akomema mboka wana sikoyo na kati na mboka eza na roi oya azali komema mboka to diriger mboka wana mais esalami nini roi wana abota kaka basi famille na bango eboti kaka basi mibali bazate siko roi akomi kokende pene ya kokufa bamoni ke sikoyo tokosala nini parce que na mibeko na biso nde tondimela pe oyo eya ya mboka na biso esengeli kaka mobali ya dirige bazaki na choix te siko fu batala na kati na mboka mobimba baluka mwana moko ya mobali aya koremplace akoma roi doba préparer sika roi asangisi bato abengisi 5 mibali bana mibali baye 5 oyo bazali capable ke bakoma ba diriger mboka apesi bango examen alobi bon bomoni bato baye baleye po ngai naza mobali natikeli nga moko famille nga basi na sima na nga mobali azate donc so nga nakufi mboka ekokota mobulu yango na kati na bino na bengisi bandeko mibali oyo bana mibali oyo soki ngai nazate moko na bango a diriger mboka oyo mais napesi bango examen oyo bakende kosala moko na moko akamataki masango lokola bazaki 5 apesi 5 masango donc yozwa 5 masango bambuma masango ko masango maïs yozwa 5 abi na pesi bino 3 mois boyela ngai réponse boyela ngai bokende kolona oyo natala oyo akolona penza ke ekobota mbuma pe makamande na ndenge bongo tokoyeba nini tokosala 5 wana bake tango bake baloni jour ya 3 mois ekoki siko foba ya na ba résultat oyo liboso aye masango 10 ya mibale aye na masango 15 ya misato aye na masango 20 ya mine aye na masango 25 ya mitano ya suka aye na eloko te 0 siko bato bavandi bazotala siko nani akokoma mokonzi oyo bazaki na masango siko oyo aloni mingi bible elobi nini oyo aloni mingi azwaka pe mingi parce que yende aloni balobi te bible pe ekoloba te nzete oyo ebotaka mbuma te esengi kokata yango pe kotumba yango na banzebo yibe makomi wana oyo ya mitano wana lokola azaki na eloko te c'est un fainéant baninga baloni baninga baye na ba 5 baye na ba 10 baye na ba 15 baye na ba 20 masango yo eloko te sikoyo oyo ya mitano wana tango akende kolona alona boye ezobota te asala boye ezobota te bapapa na ye bafandi babima mikolo ekomi pene nga na moni mwana foto sala makambo so papa na bango alobi non nga na jeu décision na ke na wenze na sombilo masango okende ka ko présenter masango oyo papa ye na masango mwana alobi te nga na kozo masango na yo te na kozo masango sombi te po nga bapesa nga masango oyo na lona oyo mais oyo na kombe mwana oyo zu masango ngozo lona mais zo simba te mwana lona acha ba fumier acha ba engrais asala boy eloko moko te e progressaki eloko moko te papa ba pesi ba idée albi te nga na kosala ngote parce que eboti na ngote mais oyo ka soni tango pe comment il va présenter moko na moko tango présenter ya ye eloko te bato babandi koolola bato babandi kofinga babeta pe balobi ke moto oyo o alonaka te o aloni te yinde photo lapide ye po aza fainéant donc il y a bimaki dernier de fainéant esalami sikoyo ndenge nini
bato balobi soki bapona bato fo bapona oyo ayaki na masango ebele donc 25 po aloni ebele roi atelemi abi te na bango nyonso bazali awa oyo ya mitano oyo aloni te ye nde moto akokoma mokonzi public bato bagangi yo non mais pourquoi babi te ye nde na ndenge nini bato te ye aza fene ya yebeleko te roi botika makelele boyoka bovanda abi te masango oyo napesaki bango 5 bakende kolona ezaki masango bakalinga deja donc masango wana ekobotaka jamais na kamwe bango baye na bamasango ba 15 ba 10 ba 20 ba 25 baloneli yango ndenge nini eboti ndenge nini me ndeko oyo ya aye na vérité aye na honnêteté aza honnête c'est que amoni pena ka loni simbi te donc mokonzi yeyo muta akoma mokonzi na kati na mboka fo mutu wana azala honnête mutu alokuta te mutu abosembo donc c'est que yaza mutu abosembo po masango na pesa bango eya masango okutu donc okobota te pa tokalinga yango déjà c'est beba déjà mais bango bake kolona do bato wana do bango basaki bagui do bango bayibaki nde do basali ba fraude voilà balingami ya bana na nzambe mbote na bino bozali bongo na 4 na chaîne na bino ya télévision oyo bolingaka mingi Aziza Pembele TV, Aziza Pembele TV. Molingami, ceux qui n'ont pas s'abonné, te luka ou s'abonner ou comme membre na carte na chaîne de la télévision. Ezali gratuit, ezali offert. Bo s'abonner massivement. Yebisa bato pour tous en a besoin. Bato ba comme belé pote bo bana retourner ba question, bo bana retourner ba question, so bato ba comme belé. To bana le kan direct bozo, tout na ba question pour ba question belé à retourner. Moya ko sala moyate. Ya to zo senga bo s'abonner massivement. Pe bo partager bo kabola maté na kat na chaîne na bino. Ezalinga ibongo molinga mina bino prophète Pembele Aziza le frère na bino. Balingami aux en hôpitaux, aux en prison, aux en voyage, aux en mosala, okweli matanga makambana na nene. Nzambe na nguya amona yo na ngonga oyo na libondeli tozo bondela ngai na yo. Kolo yonde okeli moto. Ma 4 êtres vivants ezali ya yo mabele moto mopepe makila mai yango nde ezali ya yo epesa kimia na kati na bana na yo esimba moko na moko ebatela moko na moko epai ya azali epesa ye kimia na pamboli yo kolo na pamboli yo po ezali nzambe ya malamu nzambe ya epesaka kimia oyebi pai bana no bazali oyebi pai bazali oyebi makambo na bango tokosenga kimia ya kobondela bondela te kolela te pozali nzambe ya solo tika topesa kimia na kati na bana na yo balinga mingi mayike ezali te tozozwa makomi na kati na Biblia na Ancien Testament makomi ezali na kati na Deutéronome chapitre 20 verset 10 à 16 balingami nazotanga makomi na kati na mokanda na français. Natangi. Quand tu t'approches d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. S'il accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui se trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu la ciseras, et après que l'Éternel ton Dieu l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tous les mal ou au fil de l'épée, mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, les bétails, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin. Tu mangeras les dépouilles de tes ennemis, que l'Éternel ton Dieu t'aura livré. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. Mais dans les villes de ce peuple dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent. Marwana Nzambe, nakati na bino.
nakotanga makomi na mokanda na lingala. Natangi makomi. Tango bolingi kobundisa ville moko liboso botuna bato na yango soki balingi komitika bango moko na maboko na bino na malembe. Soki bandimi pe bayambi bino na ville na bango, bato nyonso oyo bazali kuna bakokoma baumbu na bino pe bakozala kosalela bino. Kasi soki bandimi bino na malembe te balingi kobundisa bino, bobundisa ville yango. Tango Yawe Nzambe na bino akopesa bino yango na maboko na bino, bokoboma mibali nyonso, kasi basi na bana, banyama na biloko nyonso oyo ezali kati na ville, bokokamata yango pe ekokoma bomengo na bino. Bokozwa biloko nyonso ya banguna na bino, po Yawe Nzambe na bino apesi bino yango. Bokosala boye na ville nyonso ya biloko oyo ezali na mosika na bino, pamba te yango ezali na kati na mboka na bino te. Kasi na ville ya mboka oyo Yawe Nzambe na bino akopesa bino, bokotika moto moko na bomoi te. Maloba na nkolo na kati na bino. Teme ezali mibeko ya etumba mabele mboka. Mibeko ya etumba mabele mboka. Mibeko nango. Balingami yamana na Nzambe, balingami. Nakosenga na yo, vraiment nakosenga na yo. Ozalaka distrait. Mingi bozolo wana kati na mino mais prophète tozo comprendre te. Prophète ka koka makambo kaka ya bamboka makambo kaka Bible tozo comprendre te mateya kaka mateya moso ezate. Balingami na kati na chaîne na bino bozona mateya ebele ya libala ezali, ya guerre ezali, ya bolingo ezali, mateya ebele. Soko koti olingo zo mateya mosusu okoki kozo mateya mosusu ozo yango. Mais sikoyo na moment oyo tozali ezali na moment ya etumba. Bible na bino lobite chaque chose a son temps. Pe na kati na Bible eliko lobate il y a un temps pour tout. Tango ya esengo ezali, tango ya guerre ezali, tango ya kobina ezali, tango pe ya mawa ezali. Sikoyo awa nazana liboso na bino ezali na tango ya mawa na tango ya guerre. Olingi sikoyo nana te ya nesika oyo. Nana lobela bino. Pote bato mingi basali na Nzambe mingi. Bazo banga na bango. Pote baloba na kati na Biblia ke toko servir d'un maître te Nzambe mote. Ou servir Nzambe ou servir l'État. Mais ce que totali malamu. L'église ou ememela biso le corps l'église catholique. Astrefaka l'État. Ce qui guerre ezali na mboka ba telemaka balobaka. Même l'élection ba kotaka ba komosa na ba démarche bazo boyino na kati na Congo démocratique bo monaka ba démarche pourquoi ba kota makambo wana parce que Nzambe za au-dessus ya nyonso, Nzambe za likolo na nyonso. Na koti likambo oyo na kotika ka yango te parce que mboka na ngai Afrique Afilika eza na kimia te, Centrafrique eza na kimia te, Mali eza na kimia te, Congo démocratique eza na kimia te. Guerre balingi baboto la mboka, balingi basala oyo bakoki kosala soki tolobi te nani akolobela biso siko balingi baboto te po mboka deja ezala na maboka bato toza dirige na bapaya tozokanga minoko tokoloba te toteya te ndeko oyo alingi ayeba oyo alingi comprendre. Bomoni guerre ezoleka na kati na est na République démocratique du Congo. Kota ba Ituri, kota ba Bunangana, oyo mboko bazui wana. Est-ce que batona bazo kende so église? Batona ba osambela. Te, po ba botulu ba mabele. Ba okende église ndenge nini? Ba ko sambela ndenge po soki ba botulu mabele. Est-ce que vous avez attention aux Bible osambela? Si to bondela, mais soki bitumbeye, essayez to agir, essayez to manifester, essayez sikoyo mabondelo to bondela. Et la sabiso sikoyo to bondela ka, ba fait nango. To ko ka te to bondela ka, to bondela non. Et ça, le corps ba soldat ba kendaka
entraînement tout joueur ba entraînement jour ya balle to coupe du monde bandi faut ba la ça entraînement ba yoke laki pe ba militaire entraînement ba faut ba la ça mais ça ba yiko laki ndenge na ye awa mabondo to bonda ezo sala nini pona siko to boto la biso mboka pe mboka oyo bato ba bonda la mingi koleka eza ya biso République démocratique du Congo na Bangola tout juba Afrique kaka biso yango na ye ndeko so on a besoin ya ba mate ya mususu na kat na chaîne bino so côté ba mate eza belé si tote ya libala tote ya ba jalousie tote nyos to zana ezana kat so zu mate mais siko na moment to yali era moment etumba bokitem mibeko ya etumba ya mabele balingami Mateya oyo ya Deutéronome chapitre 20 verset 10 à 16 landango malamu pona za koya koyebisa bino ke Bible oyo totangaka Bible oyo totanga ezali codé Bible na ba code makambo susu ezali yeya pona biso ba africain ba kolo makambo ba kolo masolo tala makomi oyo zolo bate mboka oyo na kopesa bino mboka mo bokene mboka ngoya bapaya so boke kokuta batu wana bokosa bango bolakisa bango pe bolakisa bango kimia ke toza bato kimia bote bango kimia na sima so bote kimia bozu esprit na bango na sima bango ko servir bango bango ko botola biloko na bango soki bobotola biloko na bango e biloko wana ekomi ya bino pe bato wana bakoma ba esclave na bino baumbo na bino makomi yango oyo na kati na Bible totangaka toleka mais basala batie bamboka neti dunu mais ezali yo nde africain ya makomi na yo okoma muumbu okoma passe pe na kati kuna soko landika makomi yango yiko lobate soki boke kuna mibali nyonso bokokuta boboma bango basi na bango na bana na bango bokanga bo en captivité pe botika mutu moko ta zo respirer eloko moko zo respirer botika ngote ko boma yango. Est-ce que penza yoza ndeko na ngai otala ngai nzambe ya nzambe oyo akili likolo na se akotinda bato makamba boye akotinda bino makamba boye donc nzambe akopona peuple moko boye atiki peuple mosusu peuple nini oyo azali peuple de Dieu biso nyonso tozali ba peuple de Dieu Dieu zali peuple de Dieu mais comment nzambe akokamataka peuple moko akeboma ba peuple mosusu nzambe mutakelaki peuple wana obakena oboma wana ba boma basi na bana na banyama na bango ba botolo bango mabele ekoma ya bango pe bokomisa bango besclave yango bazo sala biso na kati na makomi yango yo tanga ngo bien ezali ba code na kati no ba komela biso yango nde bazo kosala biso. Nzambe ya kokotinda bato mabete nzambe ya nzambe te azochaka éternel yango nde nani na yebisa bino éternel yango nde autant ayaka pa botoli bino pe botoli bino mabele basalima bakosala mutu akoloba te ndenge ezoleka na kati na Congo démocratique RDC balingami partager kabola balingami zala attentif balingami landa lelo na ye parce que era makambe belé naza ko bimisa te tozo bomba mais to bombela ngonini esengeli bato balinga kango te mais boyoka quand même ke na lobaka pe prophète alobaka makambo yo parce que to bombi ezalo ko batata biso akaba bombi la biso makambe belé yango lelo biso to payer tozo souffrir na ye ko yebisa bino ke bolanda mususu yebi mais mususu yo yebi te et quoi prendre yo ko reconnaître niveau nini tozali masolo ezali boye balingami masolo ezali boye na kati na Bible na lokata pona batam masolo ezali ke roi Constantin oyo yoka roi Constantin ye asangisaka ba romain basangisaka basanganaka po bazaki na ba discussion bazoluka nzambe moko o bakosala po bazala ini basanganaka ta basangana bayi kosala nzambe ya bango to ko servir ye to ko kumisa ye to ko landa ye kaka to ko lekana kati na nzela na ye nde bayi kosala oyo ye kubenga Christos ya bango na kati na ba romain bayi kosala egregor elingolo ba egregor biso to ko kumisa basa basinya e aka na réunion eleka. Problème ezali nini problème yali
moto mwindo alingi kolanda ba information ya Facebook ya vite fait na ba chat ya vite fait tout mais so amoni l'écriture to makomi milaye le alingi kotanga tabite wo eleke bele or que o eleke bele makomi wana ne makambo yali alingi kotanga te alingi kokoma enfin fonte alingi koyeba histoire te ozo to yangona bozoba pe moto mwindo alinga komitu na mutuna te bandeko soki omituna ka mutuna te se poser ba question te okozala zoba ozali zoba donc ozali pena yimbusu pour mutu faut otuna ka betuna faut tuna ka ba question pour o comprendre so o comprendre faut tuna ka mituna biso siko ba pesa biso to tuna te ba ko lebisa biso ki bible ezali sacré ezali le balanzambe to ko tuna mituna te to ko te parce que ese ba lobi na kat na bible ba lobi te mutu ko longola te mutu ko bakisa te biso tolanda pe na kubanga na biso na kotosa na biso tolandi makambo na mais lelo to ko mona ke bango moko bazo sala bazo bakisa bazo longola makambo baloba yango te bazo sala yango ba yiko sala yango nde lelo yo oyo yoka ke na kati na biso bibilia to lo bela Jésus azala azaki na église te asala église te atika église te na bandele Yezu oya Yezu Jésus atika Bible te atika pe église te bato ba yiko sa l'église ndeko batika laka ba créer bord na bango ndeko yo ati on Antioche nde première fois ba yiko benga bango ba chrétien ba sala ngo ko sala Jésus atika église te tango ba sali yango ti lelo boyo ati ba pape premier pape d'après ndenge ba pesa la Bible premier pape et église atika église catholique les apôtres Pierre d'après ndenge makomi ezopesama balingami Vatican oyo yango nde esimbi l'église nyos nazo répéter l'église nyos bozo monde na monde entier mukonzi pe mutas a diriger kango ezali Vatican nde ba décision ezo makawana pe ezo diriger na ba konzi na biso Afrique président na biso africain soka komi mukonzi ba koleka ti akena na Vatican oyo tout chemin mène à Rome makambo nyonso bokosa ekolekela kuna bakilto boyoka ka ba franc-maçonnerie ba illuminati siège nango ezaka na Vatican ezaka makambo ya nzambe te même musulmane même catholique protestant de Way témoin de Jéhovah orthodoxe siège nango ezali na Vatican na église de réveil balingami oyo nazo yebisa bino bolanda yango soko lelo ko comprendre mais lobi oya ko comprendre makambo oyo bakabola basala semblant que baza mon côté mais yangwana tango ba moni perte de vitesse ba yiko créer orthodoxe ba moni perte de vitesse ba yiko créer protestant perte de vitesse ba yiko créer de way bakabola ba perte mais que loko moko tango ba yiko mona siko perte de vitesse yi makasi mingi ba yiko créer oyo nde ozoyoka église de réveil ne yi penza moto ayiko bebe sa makambo ba préparer ki ko préparer balingami turuba kaka nzambe biso tuzo banga be bitumba to banga makambo so mususu bo Vatican na kata Vatican bakumisaka nzambe na bango ezali Jésus ndenge balobi pe pape azali mokonzi d'ici donc d'après ndenge balobaka ye na nzambe aza proche ya nzambe mais na kata Vatican tomona nani ba policier na ba militaire ba dirigeaka Vatican ba policier mingi na ba dirigeaka Vatican wana ezali nani ba policier suisse pourquoi batika nzambe te yemuka diriger pourquoi batika teke molimo na nzambe yango mo diriger mais ba tcha ba policier soko tepere kuna bakangi yo so pe massage ba ko beto massage ko na kata Vatican ba squelette ba bibembe ba cimetière ezaka na se ya Vatican boyibite mais sikoyo biso sikoyo lobi te to pesa nyos na nzambe tota mais ye moko Vatican azana ba militaire na ba dirigeaka ye moko sango na bino wana bazana na musu civil musu bazana teni na kata Vatican mais biso tozo ko nazo senga spiritualité bokoko elingi koloba nini connaissance ancienne
laissé par nos ancêtres. Donc, beaucoup qui dit connaissance, bonzambe, mayele oyo bakoko na biso, batata na biso, batikela biso, nde babengaka spiritualité nde bokoko. Otozo baka bokoko, ngo sala ni. Bokoko ezali partout, même na kati ya Vatican, même na bamboka nyonso ba utilisaka ba puissance mystique. Ezali na kopesa bino ndakisa na France. Na kati na mboka France, bazana ba militaire moko ba soldat moko. Soki ba yeko kanga moto, eke mutu wana so sala ba mystique. Azu bimisa ba mystique, azu sala ba kamoko mystique. Batinda ba militaire musutu, batinda ba policier musutu, ba bengaka équipe moko bango pe baza mystique ya ba mystique. Bango ne ba militaire wana ba yaka. Ba kotinda ta musutu ba policier ya mystique ba ya po ba neutraliser yo ba yiba puissance nini yo zanango ba neutraliser yo. Bandeko. Tala oyebi makambo so tolobaka tozolobaka likolo makambo tomona oyo tomonaka na France bazaliko bayo toke kokuta mutu wana me mutu wana azo koinvoke bakotinga bamilitaire oyo bazali baza bainitie bainitiation na bango bakotisa bango eloko mosusu mpo omona bitumba oyo ebundamaka na kati na mokili ebundamaka na minduku te mosusu baza bainitie oyo yokaka ke biso tozalaki na bango oyo yaki bakoteli bino ti bakoteli yo pene na kati ya mboka bozo bateke bato so bakotaki balingami. Mais biso tozala bango na Congo, na Congo démocratique, toza par exemple na ba maïmaï soko beti masate pan ekwe comme le maï na nzoto. Boyi bien ou bien, baza ba initié. Baza très important na kati ya mboka. Bozana mwana nsemi. Bomona ka mwana nsemi makama sala ndika ezo sala makambo. Sikoyo biso to négligeable bokoko na nyoso orke ba mwana nsemi wana na ba maïmaï wana ba bata ko sangisa. Koyeba balakisa biso esengeli nini na bitumba misusu tolonga yo koya kolonga bato bayena ba arme nucléaire ba minduki ba avion ba char yo kolonga bango kaka boy biso toza ba char te tona ba avion makasi te tona minduki makasi te pona kolonga bango fo tolonga bango na spiritualité na connaissance ne bomona ba mananche ba so ba makambo su ba moto so bi makambo ne yemo bakanga na prison oyo ali moi a se dédoubler a comme sur 4 fois. C'est comme ça ezalaka. Et ali ba connaissance ezalaka. Et loko moko oyo bomba mezate. Na kat na Bible oyo ba connaissance ezali mais ba la ki sakte pe ba lo barate. Bozaka likolo on se monaka bato bazo bonde la bato mais bazo kota au fin fonte pour boyer ba bo comprendre ba connaissance. Balingami. Bana nzambe. Kabola partager pe landa les lois à comprendre na ba connaissance mususu. Jésus a dit que l'église était bango ba créé que église christianisme na bit ya église christianisme baza la likolo ya batu na mokili. Likolo ya batu mokili ko servir, ko botola, ko dominer, ko diriger batu. Bozana impossibilité église catholique salama na bit wana. Balongi ba gagner ba réussir mission na bango lelo yo biso to fukaka te to telemaka te to lobaka te to a dominer ba yeli biso na ba makomi wana ba réussir na kati na makomi ya Bible ba bongo li Bible to tanga me ba piège za na kati ya Bible makomi za na kati ya Bible mingi ba yebite mais na ko meka lelo ko lakisa bino mwa ndambo boz vanda landa oya ko comprendre que Bible to tanga ena makambo ebele lelo mwa ndambo makomi na pesi bino lelo yango nde kolo makomi bokende bo botolo bango biloko tout bo comme ça ba pauvre bo vande pe botika kutu eloko moko ya bango te e o epemaka na kat na Bible ba ikolo ba biso te makomi o kaka le royaume des cieux est pour les violents. Le royaume des cieux est pour les violents. Yangoyo. Mais makomi yangoyo, ya Deutéronome oyo bodo tanga lelo, ba yeko sala biso violence. Soko sali violence te okozwa te. Soko bundi te okozwa te. Soko sali guerre te okozwa te. Ba ba yaki ba yeko te ya biso ba memi Bible na kati na Bible so tali ba maleta ngo zalaka munduki na kati Bible na kati mbeli na kati na epe na kati maleta ba missionnaire ba yaka nango ba tindaki bango mission pour ba yako te ya liloba te pour ba yako kotsa biso Christ na bango te mais ba yaki po ba yako botola oyo ezaka biso le royaume de cieux est pour les violents
Waye ko sa biso violence tile loyo na violence so continuer ba réussir mission na bango. Soki Hollandi bien Malobaya roi belge Léopold II roi belge alobaka nini bokende parce que bazana nzambe na bango basambe na bango bokote ya bango nzambe te baza makasi na spiritualité baza makasi na connaissance bokende so boke kote ya bango boyebiso bango ke eza plus difficile na riche akota bokonza likolo ke pauvre donc bazala ba pauvre bobiso komba riche po ba pauvre bakomona bokonza likolo pe soki boke kuna boyebisa bango babondelaka à genoux bonyokola bango bobota boyebisa bango batumba bikeko ya bakoko na mpona à partir ya bikeko na connaissance ya bakoko na bango wana bazala ba pouvoir makasi tokokoka bango te babwaka bikeko nyonso pe babwaka bokoko na bango babwaka civilisation na bango biso soko tolakisa bango civilisation mosusu boyebi makomi wana mais pourquoi ata boyoki bozoko négliger po bozotia doute maloba eyali aloba yango pe basala biso baye koteya soko boyi bakati yo maboko baye kokotisa connaissance oya bango tobwaka babikeko makamane na ndenge bango bazwina babikeko na bomoni yango baye nango na bamise na bango na balouvre na makamane basalelaka ngo mbongo eloko oyo ezalaki mabe oyo eza bondoki oyo eza bokoko baza mentalité oyo bakotisa biso totika na bozoba wana ti lelo oyo nzambe abikeko me bikeko wana bomonaka na kati na ekeko moko mosusu ezalaki na kati na Côte d'Ivoire soko botaka te osimba ekeko wana ozwa mabota bamema ngo na États-Unis bato bazozwa bamabota ezalaki bapouvoir bokoko na biso ba egrégore na biso lokola tobosana yango totika yango siko tokomi kolanda oyo ya bango bapesi biso ya bango bazalaki na eloko te mpo mundele kombo ya mundele elingi koloba pauvre bazangaki eloko soko otali biloko tu o mundele aza nango asalaka matière nango pe baproduit nango eutaka na biso badiamant baor baétain bacolton bauranium makamtu eutaka na biso bango bazali bapauvre mabele bapauvre eloko nini baza nango na kati na bamboko yango bayaki kosala violence wana ti lelo yo oza koniokoma oza kolela alobino bozobondela bozosenga na nzambe bokanisi bato babotola bazwa esengo bazwa richesse bazwa pouvoir baye pe bazongisili bilo bokonzi bazwa bokamata bozwa te bazwa ngo na violence tokozwa ngo pika na violence eza ndenge wana na propriété na masolo na bahistoire bokozwaka te bakopesaka te po bilingi nango sekota bazokota bareunion bazosala tout na kati na bareunion balobi tokosala nyonso ekoki tout possible noir akoleka biso te tokosala bango tout bakodomine mpo soki kaka bango baleki biso esili yango boyokaki mokonzi moko ya France ayi koloba te ndenge tozali awa soki tokebi te Europe ekobunga parce que bazoloba bango na bacode tokobunga mpo bayebi ke nini mayele ya moyindo ese ezongi mayele moyindo oyo ekozonga nini mayele moyindo oyo ekozonga sikoyo na moma oyo baye kokomprendre ke makambo bakosaka ntina babibili ati wapi baverité ebandi komonana polele mutu nyonso ebandi kofungama oyo balokaka eloko na eloko eyaka na ntango nango ale bosatendre na bakonzi te bosatendre na baprésident te na baafricain bosatendre bakosalaka eloko te parce que avant koma mokonzi akoleka kuna esi babebisa ye esi basali oyo kosala basinzise ye batriti na bango franc-maçon neti bafranc-maçon soko ndimi olobake nakoservir franc-maçon kaka nakoservir kaka franc-maçon asa lapi ndai akoservir franc-maçon yo kasi akoservir Congo démocratique akoservir Congo Brazzaville akoservir Angola akoservir Centrafrique Cameroun Côte d'Ivoire non asa lapa ndai ata bolobi bogangi non et puis bakoti esprit ya koboma na esprit ya détruire ya esprit ya souffrir kaka na makomi oyo violence donc à côté l'esprit azaki ne bien mais lokola ya ke ko lapa ndai ya ke ko kota makamba kota te ya bozo mona oyo makambo oyo boko salaka boko lelaka eloko ezate yango siko tango bayi ko comprendre nde yango sikoyo ba prépara ordre mondial
longtemps. Na kati na Biblia bakoma makomi na Apocalypse. Bakoma makomi na Apocalypse biloko bakoma et biloko mususu ça na lobité. Bola na bien. Na lobité que Biblia nyonso eza lokuta makambo mabe te. Na volo babongo te. Mais na kati na Biblia ena ba code ena makambo mususu pona intérêt na bango. Pona intérêt na bango. Na kati na Biblia makambo mususu bakoma na Apocalypse ezaki bango bakoma na ba délai o bakosala ngo. Nde bakoma la bête akoya ezalaki bango nde bakoma nzambe te lelo mayele fungwami lelo to comprendre que ezalaki nzambe te bango sikotango bakomi na moment wana ti bayebisa na calcul na wonde basaki na moment toko changer makambo balingami ngai pendant la Covid na bondelaki tozako bima te tozaka na ndako. Je ne faisais que lire, faire des recherches, comprendre, que bon de l'ensemble, que tout na, boyeba, ti na ko comprendre makambo belé. Tant na bondeli tout mais si koyo nani akope sanga vérité ya makambo nyoso. Tala nzambe ko sakate. Pa na vanda kaka moment moko boyo, zwa téléphone na yo, na zwa téléphone pape oyo sikoyo Benoît 16. Avant de interview na mutu moko en face. Ba tout na ye. Ba tout ni pape. Mais nini ba africain albi ba africain et ya faute na bisoté. Ba tata na biso kalabatu basala bango banko wana na ba lokuta ba kosala kata ba Biblia. Ye muta oloba ngana omona. Habité ba lokuta on komaka yango ashiko ko photo lo ba vérité photo bimisa bango vérité te bisa bango vérité ndenge zali makambo wana ezangi bisoté batika ko lobela bisoté po bazomona nete bisoté neti ngai okuta makambo wana tokutango eza nengo wana yango siko tozolinga to changer moi makambo mais bayeba ke homosexualité eza mabete ba africain faut pas accepter homosexualité. Puis, africain, Lucifer, Lucifer, c'est Jésus. Ah, journaliste a tourné. Lucifer, mais oui. À porteur de la lumière, c'est Jésus. Jésus a dit oui. Bandeko, Nakamata. Nakamata, ça lui capture. Nakamata n'a partagé vidéo dans 5 minutes avec musique. Vidéo en l'émotion. Mais moi, je capture ma cambotikala. Autour de papa. Tala mon élection sur le balikamboko, à Zobate. Beaucoup de papa te faut landela ka mutu na ba mo faut no comprendre Zobate a fungula ki makambo yo o ngara za ko singa za ko mitungisama ne comprendre makambo be à partir de wana makambo fungama bango ba ko comprendre que na ordre mondial ba comprendre que makambo to kosa to loba abi ba ko lobate la Bible c'est trop ancienne makambo leki lukuta trop na makambo kala donc ils ont simbate na epoko to zali ils ont simbate zo kolete. Donc, il faut changer la Bible, il peut se collecter. Mais il faut et puis, ma commis, mon sous, non, ma camouflage, avec la carte Bible. Tout ça, on a un peu mais ce côté, si on a quatre, on comprend que, oh, mais ma cambo, dans la Bible, nous avons battu. Oh, ma cambo, oh, les loyaux, donc, vérité, donc, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lumière et yé, nous avons dit qu'on la misu, na kati, na moment oyo, kakake, moment ya, mbuluzi, kimbangu. Donc, to komi siko na moment oyo, tant oyo yali makambo e bomba maki nzamba to pesa maile mais bato yo mosusu balingi batekala ka noir, balingi ko comprendre te, balingi ka ba chikala ka na nenga kala, non, ça passe. Tango ba ko comprendre que église catholique la préférée que boyebi, église catholique bato bazala souté. Église catholique bani ko perdre bampate bandimi. Mais église ba protestant lelo bazo décision. Oyo catholique azwako yango bango bazwaka. Confirmé, église protestante andimi homosexualité. Andimi ba prêtre mibali na bana. Yo lo ba ngana catholique na protestant lelo yo missioni. Bandimi yango. Na katna l'église musulmane. Ba prêtre ba imam homosexuel ba komi malembe. À partir de 2030 2035 bon comme on est église rotikala moko ba o sala to église rotikala moko bo ibite
Baso préparé, ils ont déjà préparé. Biso toujours ganga, ils ont préparé. Église côté la mort. Yango bo moni basa makambo bojo comprendre té. Ba o jouer biso na maye les pauvres biso na maye l'été. Tu comprendre té toi le yenge. Ba o jouer na sagesse. Au moins l'église catholique a teka déjà ba temple mususu ba église ba bien na bango ba teka. La place de l'église catholique est comme salle de sport. L'église catholique est comme terrain de football. L'église catholique est comme piscine. Pour nous, comme le banini, raison ni balbio non, tous autres cas pour na banyongo ya pédophilie. Nenge ba prêtre ba bimaka na bato, ba pédophilie. Ba zaki pe ba prêtre te. Ba na bomba ba soldat ba criminel. Ba yaka ba mboka na biso ba viola bana bato. Ba sala bana bato mo so mona mwana mo kangama pa sango ba lingeto or que ba sa ba biloko. Lelo ba sécurité secret et mon ami. Ah, en France, déjà, recensé sur 30 000 personnes. Oyo ba mimoni si faut ba dédommager bango ya ba lebi tozo teka te ezandenge wana catholique na musulman ba ko sangana soki nzamba sungi biso to ko koma na 2030 et 2035 oloba prophète ayeba makambo oyo vrai ezoya ndenge wana lokola ba église nyoso ba ko perdre en vitesse ba kendaka ba ki ko sala réunion ba yo comprendre que pour tout benda ba jeune to ko sala ba yo créer église de réveil auto na ngo sikoyo. Église de réveil. Autre chose, il y a une église de réveil et il y a une moto et il y a former. But na ngoni. Comme maman barabat. Ko diviser surtout ba famille fait kabwana. Ko expolier bat donc mbongo kaka. Ko dominer. Matin le coup de ba faux prophétie. Makamane ba ye bien ngoko, ba ye bi ke et gagner. Batinda tiamo mingi na Afrique. Mais ce que teli na carte de l'église de réveil, bateau ba dirigeant comme ba mona na kate, ba na se. Et outi na carte Vatican, et outi na carte ba franc-maçon, bazo fournir, bazo pesa ba mbongo. Ce que bozana posa bo ton église, ba ko ya ko pesa bino ba don, bo kasi ba pesa bino de don te, ba na posa ba joie et loko na carte na bino. Ndenge na outi ko lo bagé. So bo boni ko mona na église no ba américain ba yaki, ba français ba yaki, ba anglais ba yaki, ba missionnaire ba yaki tala église so pour ba te bangonde ba yebaza baza ba illuminer hein ba bato au-dessus ya kata ba science donc bato ba yebe ba oyo ba pasteur minene bazo mona bazo ganga wana ba bato oyo ba niveau de kolo ya ba domination bazo tchaka Jésus de kolo mais makambo za na se tant ba ye tomba ba ye donc ba ya bo mona ka ke église no pa lobi bango ba pesa bana na bango te ba pesa basi na bango te ba pasteur ba ko bima na basi ya bato ba pasteur ba ko homosexualité ko bima na bana bato donc mabe kaka ya mabe do boko sala ka tupe be église on fait comme belé lokolo mayebo bato ba komi ba zenge bato ba komi lokolo ba zoba bato ba ko yango bozo yo ko na zoba ke faut ko fermer be église pour ko kanga be église pour na nini distraction. Bozo na guerre, bozo na bitumba na kata mboka, muta ko loba zate, batu nyos tout kaka na ke prière. Mais ceux qui bakangé l'église tant na moment moko boy. Ata 5 ans, tout 6 ans total na likambo, tout tikana na ko bonda, total na makambo ya mboka po mboka ekei, mboka eza na kata na bato. Au moment na ke conscience ya bato ekozonga. Na sima total na makambo église après. Tout na yango bozo yo na loba ka ke foko kangana na l'église. Balingami. Covid yakit. Bakanga ki l'église. Covid yaki balobi to vanda banda to zako bonde la te mais bato belé pe ba kufite bato pe belé ba misusu ba zoki na ba misala ba misusu ba kanse zokaki mais oya mboka na biso guerre yo kana kat na église tondi wana na ni distraction addiction bato wana si ba gagner ba mbongo bazo ya pe yango notre bake baza ba complice ba sali na nzambo misusu jamais. Parce que ce qui m'a passé mot d'ordre, lui qui n'a qu'à l'église, mieux sur ma pasteur, l'église, minene, on sur ma lobby que ezabo pour na mboka. Beaucoup moins na mboka changer. Beaucoup moins na makambo changer na mboka ko. Pourquoi ba ça la montée? Ba yebi. Parce que bazala maloba parce que ba pasteur tozana maloba pe tozana maloba o yeli sur to lobby bandimba yoki. Mais bazo sala ngote pour ba yebi. Ba yebi ba complicité bino bokanisi peut-être que bateau ba yaka ndebo yoki na Deutéronome ba ye ba yiko boto la bino mabwele ba jubo continue bino ba jubo na bino ay ba pesa bino religion ya bien ay le samba ya bien
boleka bango bazo bunda na kutu balibi ke noir ko leka biso te moyinda ko leka biso te batikili bino pena bunda bozo se tromper allez bino bozo ba ke biso to kota bokonzela ko bango kota ko donc mundele penza ko mundele article yo ke nzambo ya solo yo na okene bokonzela kolo ya aboya bokonzela kolo mais pourquoi bolata mayele bolata connaissance bolata mayele ba ko ça l'église de réveil et qui ko ça des commerce preuve pose à la vraie mundimi pose à la vraie mosali faut y avoir dim ou y avoir offrande ou y avoir don na action de grâce so y na ngoto za mundimi te bo mona raté lipambo les bandits bata 2000 bata 1000 bon bata 500 bata $100 bata 50 bon yom de na $5 mon tam so $5 ba bengi yote la preuve pondima bino bato bozaka na mbongo te kende kutungisa mokambi wana mikolo nyonso au bengana mokambi so po oyaka na eloko te so basengi cotisation sale yo pesaka te basenga bo yo pesaka te yo kasi ba okoma mundimi mo indésirable mundimi moko maltraité ba olingo kutu te donc okomi na problème kutu boyi bien ngote pourquoi bozo chatembe kasi boyi bi makamba ngone de karate c'est l'église de réveil kindoki kaka bamona ka bandoki polo kabona ka bandoki kaka mutu nyoso akoma ndoki na kati na église wana bakangi pasteur ndoki pasteur akangi mutu ndoki yu boko kanga na ka bandoki na bandoki ti l'église toujours comprendre mubulu na mubulu c'est ça le problème et puis ba oui ça bien ba oui sote ko kende musala kende ko sala non yo akaka te bo yo to kende musala église leki tu mon église ka lo sambo kaka batu musu ba boya ba misala ba pesi musala mais aboyi musala tamsu ya journée mo ya dimanche to yebi ngo mo tamsu aboyi musala dimanche pona kaka na église mais ce que yo boy musala siko lobi o lesa de bota ndenge nini ba ko yebisa bien to sala bilanga to sala ba épinard to lona tam tu do pondu nde ce que to na kat église ndenge église ba rebele ba to ba kenar maluku ba ke sala bilanga ba ke mangenge ba sala bilanga na ba di lobi nango e ko bota ndo ba pondu ko ya na capitale ba jamais ba ko sala ngo ba pasteur ba zo sala ngo na ba prophète na ba apôtre ba sala na intérêt na bango intérêt non po ye pesa musala na ye de fois à quelque chose il faut y en a dit mais pour y à vivre pour y intérêt na ye dans sala na ye so yo y na ngote mais bazo personne sala mais y na ngote et comme problème voilà donc mutu ça très important so ça chauffeur faut ça la chauffeur o même mutu ka so yo même mutu ka bon dimanche banal bato même ba bandi ben église hein yo bo ba boyo que ça o dimanche parce que ko sala te dimanche ba ya na église ba y ndenge nini soit même à train alors nana moi au même moto au même train pour y église voilà musala nyoso ça très important musala et leki nyoso les liboso de faut que sala nzambe azala kana ye oui to bondela mais musala nde yango nzamba tindi biso na kati na mokili oyo akotuna ka biso un jour osala kinini hein mais na kati na église mateya nde to teki mabe makamba nene pona intérêt ya bato mukambe asali mbeba na yake bimana mwasa bato to asali masumu na ye akoya akotisa église mobimba jeune oh non, tout le monde est là pour mon cambi, bisous, tout le monde est pour mon cambi, pour tout le monde est pour les jeunes, église au tambour ma belle, église au tambour ma belle, so l'année bien. Abiba na moi ça ba tout ça qui mbeba, toi ça qui ekobo na ye, ole ye moko akota na chambre. Abondra senga bolimbi si na nzambe na nguya, ye moko makoluka kota na église jeune. Bamso ba état ya santé ça bien tamso ba malade, bamso bozu kota ka ba jeune, be kota la boyibi kinga kutamso ya jeune té. Ntamso za mbeba na ye, pourquoi nzamba sala. Non, nzamba sala kate sika oyo mabe ezali. Hein? Mabe ezali après yozo bondela. Yango bozo mona ke bato bazo comprendre bazo bondela mais mabe bazo tikate bazo pele côté. Okomona kaka ba wela kanene pene église de réveil ba wela kanene ba grade. Fu ba wela grade muta bandika sika mbala moko pasteur. Okamika so ça dit témoignage lobby pasteur, lobby évangéliste. Pour le yaki ka na témoignage ba abandi côté so apesi témoignage so boyo ka mutaleki ba témoignage na ba télé na ba réseaux sociaux kalaté à sa l'église lobby akomi diacre évangéliste pasteur docteur apôtre prophète kakaboy ba msusu na yebi na kutenda ndeko moko bondeko ngwana na tuni boni ozo samba l'église ozo keso to ona kende so te pona nini na tuni pourquoi ozo kende on a biso to umili mora bana mwa kala mais bazo tombo na bato mais biso batombo biso te baningi l'église musu ba comme ba prophète biso mais biso bazo tika biso ba pasteur facteur comme ba docteur na tali na mutango so le ba docteur qui docteur na yana zo ba te so ba côté ndenge parce que de na connaissance azali le côté docteur faut yiba makombo yiba makamade na ndenge malinga comme docteur
na yebi église mususu tala ba prophète ebele ba docteur ebele ba pasteur ebele ba apôtre ebele ba évangéliste tala meke na quatre église na bandio sur église zo marché au moment na tam so ba 5 pasteurs ba vendre liboso évangéliste 5 4 prophètes ba apôtre ba za liboso mais église tout tambola malamu te so teli bango na bango pende ba vandi wana ba yoka na kate bo yoka des athées kuwela na peka bango na bango mais musala bino batindi bino ki sala musala mo yoka na kondime ke pasteur na ki prophète izaka boye au vandi na kate église bana nguluma et l'autre côté et puis bato wana ako bouger te po soka longwe grade na yiko longwa a so na ke église muso ba comprendre na la docteur donc baza ba incapable azaki incapable akende fungu sa église yemo akende allez amebengi ka mosala nzambe botika ba aventure bozoni okola bandimi botika ko botika bino pe bandimi bo comprendre bo jwa mayele se fungwa maki déjà se fungwa nzamba fungoli mayele boloko se fungwa maki alobi peuple noir moindo bima moindo habité finalement na monito continent na biso ka boy pour ezala ka boy alors on est là pourquoi pour prison ça ouvert mayele se fungwa mena sagesse na intelligence na connaissance ça déjà fungwa oui puis ngana zokamwa mais roi ya Belgique roi oya sikoso roi Philippe yeyo aye na Congo ayeli biso ekeko masque bango bombango de siècle ya bango te masque wuti na bandundu abombeli biso masque wana ye nango mais na kata masque wana bato batali balobi te masque yango te soko teli masque ya kala na oya siko eza copie pourquoi babombi ya kala et puis roi ndima mabe ou basala biso azo reconnaître mais biso toto bagate tika kaka to bosa na biso omoni ezaka makambo eleka moyindo problème no za nini outa wapi eza eloko nini bakoko na biso tango oyo bakufa bavandi balbe bana na biso pourquoi bosala biso boye pourquoi bozosala biso boye hein vraiment besoin comprendre que même roi ndima mabe oyo basala biso mais tilelo bato bazo comprendre mais Biblia balobia faut changer Bible pour comme trop ancienne et comme yakala ba yo comprendre que makamuso za bonezo coller sous tes simbate ils sont sympathiques surtout tali bien na na jeunesse balobite nzamba tanga créer mokila lobini lumière ebimi pour mokila yaki molili sikoyo lumière yango ebimi yango tokoma na moi lata mayele sikoyo na moto na mayele on nzamba pese biso lumière yango ebimaki na Congo ebimaka na Afrique ebimaka na Asie na Amérique to wapi pour sikoyo to comprendre que ce que biso toza na moi na Amérique ba na molili na Chine ba na molili ce que biso to komi na molili bango ba na moi sikoyo lumière yango nzamba lobelaki pa wapi erreur tija monia donc je me que donc ils sont sympathiques donc décalage d'horaire bino so kuna bana 5 heures kuna bana 12 heures décalage d'horaire on attend ce qu'on nzamba lobelaki na côté nini na sens nini voilà donc surtout talisco histoire ya Noé na kata Bible ne ba komerso Noé saraka masuwa ezaba histoire pour nous oyebisa bino que ezaba histoire ezaba makambo eleka boye vivante bato mais non prophète azolo bani wana vivante Bible mutse koma nana koma Bible nzambe bato bana berere zomonana Noé akelaka masuwa bon masuwa mo ya Noé akelaki eza na dimension nini e na monene nini pe na kati na masuwa wana akotaki banyama nyonso ata yo moko banyama nyonso bakotaki na masuwa wana ya ndenge nini kamata kaka des hippopotames ya mobali na ya mwasi kamata des éléphants ya mobali na ya mwasi bona tango wana toaki na ba dinosaures ya mobali na ya mwasi bakotelaki na barke nini na bateau nini et puis espace ezaki nini lelo bazolakisa biso bateau moko boye kote ya kiriki kuna ezaka likolo ngomba o eyaki bateau ya Noé ntango asaka masuwa batango so tali olobi bon on a bakri hippopotame na banyama nyonso bakotaka na kati ya bateau oyo très omoni
mundela sakana na biso mayele tondima na biso ba makambo ya buzuba oyo et puis so totali na banyama ye nyowa ngo masu ngo ezaka wapi yaki na mboka nini so ezaki na Turquie so ezaki wapi mais banyama na nyama ya na mboka nango ya na continent nango nedi jaguar azaka mimi na kota ya Amérique so totali bien nedi tigre ya na Chine lion azaka na Afrique siko akeneki na Afrique ake tala so vali donc ti ba yo comprendre que oh lolo na yebisa bino histoire ya Jonas eza histoire eza elekate histoire ya Jonas baleine ya Melie après yewana akiko sanza ye na Ninive mais Ninive eza mai moka moke eza rivière moka moke baleine akotaki na kata fleuve Ninive ndenge nini et puis soko otali distance pour na kuuta na fleuve Ninive pour que na océan kuna na mer rouge 1000 km faut bileka désert atabino moko histoire zo kolete balobi na biso ke pharaon alingaka boma bana Israël babimaka bakotaka na bakatsaka mai ebale kata na biteni mibale babimaka pharaon alandaka bango tanga na Moïse azongaka mai ale bato nyos pharaon na bibule na ye na bato na ye nyos tu bakufa mais lelo histoire le contraire pharaon wana corps na ye monani akufa na ye na mai te donc et puis so ken Égypte tuni histoire wana na Égypte nanti bayebi histoire yango te bayebi yango te ba bakataka ebale bakatlaka ngo wapi bayebi na bango te yango na sabino ke bible makambo ebele za wana do histoire fondée pour na pouvoir na bango balakisa ke bango bakina danser ndenge mundela zali nde sika na basala mo misé nde bakatlaka nde batonga babiloko musu po bomona mais ezalaka wapi sika ngo tala histoire yo balado tala ba histoire ba créer kango Mobutu tant comme président de la République ba créer la histoire que un koi ba léopard pour emblème né qui léopard ba créer les histoire que Mobutu na âge ya 12 ans akendaka bomaka léopard na maboko aboma léopard na maboko na épée abunda na léopard bomi léopard yango ba pesa et puis ba komi ko ndima histoire wana ba komi mona on était vrai so que connecte les lois donc esa histoire wa que ça na moté ndenge na zolo baté Tintin au Congo que Tintin yaka beta histoire na Congo Tintin ça la tête donc aya na ipi na Congo te que ba beta bino histoire makamuso ça na kati na Bible ne yango ce que les lois o ibisa bino que Job o totanga na kati na Bible azala motote ezaka histoire o beta tembe wala te prophète oui ce qui tembe tuna bango ba juif ba ibisa que Job a existé ezaka histoire ba beta ba histoire et uta na bakoko na biso de bazaka sambole ba histoire parce que na histoire est portaka connaissance histoire elende sakamoto histoire e kokola ka samoto boyebi pe e kokola ka samoto nzela yango ba dzoma chango neti ezaki vrai mais ezaba histoire pour na kolende sabato mais ça réalité te que le kaboy nous devons comprendre tout ça na maile oh bokoko ka prophète ka bokoko na le baki bien chrétien nyonso abondelaka bakoko abondelaka bato bakufa chrétien nyonso la preuve est que tant tolobaka Dieu d'Isaac Dieu d'Abraham Dieu de Moïse Dieu d'Aaron Nzambe na David mais baba tolokola yo bakufa pourquoi tokomona bombe spécial so totali ba Abraham basala ba dégâts Moïse asala ba dégâts David kutu koloba kutu teko bimana basa batu kubomana mutu abumina kolo mwasi kutu ba dega ba leki biso sukuna nini parce que ba bimisa lokolo ba spécial ne batu ba batu lokolo biso et ya masolo na bango akala lelo pe masolo na ko le mekape ya biso donc batu wana ba kufa to bondi la bango donc comme pe que yo robela ba koko ya yo okobela pe ba kimpavita okobela pe ba kimbangu ba nzamba sala ke bango problème ezali ke histoire akimbangu esengeli bakundula yango balakisa yango na makamu sina biloko asala bamindele basala tu pote toyeba yango te tozala bakoko na bakoko oyo yaliki bakoko makoko baroi makoko bazinga nkuvu bato manani bazalaka bakoko mpadi bazalaka basala ba makambo ya kosakana te
oyo yoka ke koko ngaliema oyo ngaliema wana makolo na ye makolo na azakotambola na batalo na ye soki tuti kana mabele ba etandi wana nyonso tu biloko ekobota te tozala na bato andenge na ndenge mais to abandona bango tobosana bango bakoko baolela na se bakoko bazobake bana babelela biso baza ebele baboma bango partout soki tobandi kobenga bango ndenge tobelelaka die de Moïse die d'Abraham die d'Isaac tozobelela bango bakoko na biso tobandi kobelela bango bokomona bakolamuka baolamisa puissance na force wana bakosala makambo ebele bokomona malembe bokoyeba ekoya pokoya bosiko tobela malembe koya makambo ngo zo yali parce ezali ba prière ezali batika ki mbango atika ba prière ezali ko obondeli po moni pe makambo ko omoni pe ba prière ba tata na biso pe batika mais problème ezali nini prison déjà eza ouvert prison se funga mayele mais batu sikoyo ba misusu bazo zela nini bazo te mabe bazo baka to kimbango ya kimbango ko ya te botika makambo oye pa to wuti kuna tozo zela ko akoya Jésus ba ba kuna o bazo ba kuna Jésus wana abotami tamba abotami balobi to banina 0 to bandi ko compter na l'an 0 qui lelo to na 2022 donc 2022 siècle ayate on revient bientôt ayate azo yate siko bokumo la sabato sous esprit o kimbango akoya kimbango akoya wapi botika ko la sabato esprit kimbango akoya kimbango ezali état d'esprit kimbango na bandeli kimbango azali état d'esprit esprit ya kimbango makambo ya salaka o mvulu za salaka elata yo elata nga moko na moko alata ngo biso nyoso toza ba kimbango biso nyoso toza ba état d'esprit boko mona toko longa toko kende bozo soki bozo zela so to zela akoya ti boto zela roi divin ezali yo roi divin ezali nga roi divin ezali mutu nyoso siko to komina moment o miso efunga bi prison za ouvert moment o to agir moment o to mettre ba action na biso en jeu ezali kamba ko zela te ko te po ba tumusho ba komina esprit ba zela kimbango ya ko souffrir kimbango est déjà là kimbango c'est nous kimbango c'est toi kimbango c'est tout le monde de tout la état d'esprit toko mona ke toko kende liboso toko sala makamane na ndenge oh mais ba diaspora to sala na nyongo ba diaspora to ba nyongo nini to sala ngo ya ba diaspora kimbango alobaka bien na prophétie na ye bokende ba mboka bapaya ta bokende oyeko na mayele na bango boko za sagesse na bango boya connaissance na bango boko zonga po boya kotonga mboka na bino po boya kosala mais mingi pe ba kokufa siko biso sito yekoli bana pe batangi siko to yana nyongo o kimbango atika biso siko to memi nini to kena nini mais ba biso bazo zonga na kati na mboka bazo memaka makamba be makamba zo ekuta kutu o kutu bavana na mboka kuno malamu kutu koleka biso batuzo yuta ba poto tuzo yuta ba diaspora to changement zate to même ma technologie to même ma connaissance et ça ba service militaire balinga bi Bangolais, Congolais, Centrafricains, Ivoiriens, Congolais, Brazzaville, biso nyo toza na monde entier, toza déjà ba connaissance, toza ba service nyonso na technologie tozali to kende pote ngonga se koki pote to même ma connaissance wa tozela kimbango te biso moba kimbango état d'esprit kimbango sala kanini tango biso to kokoto to bandi ko sala état d'esprit ko e bandi ko lata e bandi ko sala même na kata guerre pour yo na kata guerre ko kasata ki ba ange ba kokita te tango to kokenda na kata na guerre to ko bunda na état d'esprit ya kimbango état d'esprit wana e kokota kimbango siko akagir mfuluze akagir à travers biso pour abundela biso yango bomona ka ba soldat o ya mikuse misato babimaka te ke po ba ya te ba ye ba ko ya bakoya pe ba mystique koya o mona katamso ba njoye bimi ba nini bimi ba soldat ba njoye côté ni ba ko po biso na technologie to ko gagner pour le moment to ko gagner bango te to gagner ba na spiritualité parce que zana spiritualité ya makasi et sengeli kaka ba ngonza ba pasteur ba prophète biso nyonso toza eloko moko eloko zo senga toza eloko moko bokabwanité ba église tout oui ba misoso basala ba connerie ba misoso ba tambola ba lamte ba misoso ba tambola nene mais siko na moment o zo senga biso nyonso to sangana to longola ba divergence na biso to longola ba conflit na biso to tsala mpa parce que intérêt ya Afrique intérêt ya Congo pour ce que Congo est mati Congo est poussani ba mboka to ebongi ba yebi yango ba yebi pe spiritualité pe pouvoir na makasi et ça na Congo ya bomona ba
minerai bozomona ba diamant ba coltan parce que mboka oyo etondi wolo bango kuna na kati na Israël balobaka nini mboka oyo ekulaka lait na miel na makambo ndenge lait de miel ya ndenge bango bazala lait de miel eza biso le lieu de tribu de Juda est-ce que le lieu de tribu de Juda na kati na Israël kuna lion azala lion awuti na Afrique donc kati na biso nde sikoyo tomema technologie totelema mboka babundelaka ngo mboka batikaka te balingami yo vandi na kati na ndako na yo na bana na famille na yo groupe moko wuti li bande kote bino na kati na ndako babandi ko beta na bana babano boma bana yo tata to mama ovandi okangi maboko o talo baka ke nzamba kote la yo atala non okosala nini même ata na zama makasi te ata na koluka na bunda ata kongo na kozwa ata mbeli na kozwa ata kombo na kozwa ata rato na kozwa pote na se défendre pour okotelinga na ndako nanga na lupangu nanga ya biso na kati na Congo ba côté biso ba côté na biso côté communauté internationale et koloba so to attaquer mais communauté internationale ba to ba takaka bango to ba côté la bango to ba côté la ba tikaka mais ba côté biso to bimisi bango nanu to bengani bango nanu to bundi nanu to bengani bango na sima to négocier le temps que basa na kati na territoire ndeto so ba poste tout clé ya mboka eza na maboka ba paya même na kati na l'état bazali partout na militaire partout ba soldat na biso ba ko gagner guerre ndenge to gagner guerre ndenge guerre oyo yali to zana ba infiltrer to zana bato oyo ba za infiltrer to zana bombo côté ba soldat na biso ba zana bombo côté parce que bato ba zana 4 na ba binemi ba na 4 yo bunda guerre ndenge nini même na 4 na ndenge to zana ba combattant ba zana ba combattant so ba zana ba infiltrer bino na bino bozo yo kala te boko gagner guerre comment ba ko gagner guerre de zo 54 na biso bomoko catholique bima armée de Sali, Dewey, nini Pentecôte, ni biso ni ososiko yali ke ba africain. To ba ke basaka contre biso, to ba ke ba menaka guerre contre biso, bitumba, eza kat biso. Malgré baso ba biso tout ça ba chrétien. To ba chrétien té. To ba chrétien en part. La preuve en est que botala na kat na Ukraine. Ba lobi nini toko défendre l'Ukraine pour baza ba chrétien ba bande ko na biso ba chrétien ba chrétien ba bande ko na biso yango toko défendre l'Ukraine toko tika Ukraine boité en plus ba chrétien bongo biso soko to so banani soto très bien kata Congo to tali na Bangola na ba Centrafrique to zani ba chrétien te donc biso soko ba chrétien de ko to biso to sambela ko deka donc pour moment ke to za ya bango te to ya bango te to za rejeté et singili kat na yo moyindo o latamayele o lamoka infiltration continue na kati na mboka na biso za na kimia te mboka na biso ezome na kati na bapaya yo zo la pongi yo zo kenda kati na bible que le côté Jésus il a dit ça il est monté dans les montagnes ce n'est pas le montant de maintenant chaque chose a son temps il y a un temps pour tout maintenant c'est le temps de défendre le pays c'est le temps de la guerre c'est le temps de défendre de toute bata ba prière na batani bangunza banani boya na mayele na bino ba chef coutumier biso nyoto to ko tsamutu na bandate to bundi nanu to récupérer mboka na sima to izonga ni biso na biso to soleli to yeba faute ça mais ce n'est pas le moment ya ko discuter ya ko ba bino boy bino te na on a bien na moment oyo eso so moment te que to critiquer to ba na ba pasteur na ba to ko yeba sikoyo ba traître ba to ba traître yo ça kolomboka ozo trahir mboka ozo kaba mboka boyebaka mvulu za telemi boyeba bakoko bate tozo bela bango to telimisa tala boyebi bien te na kati na lobby tant que prophète na solo ba bien na kati na mboka oyo eza contre Congo eza na kati na mboka ya Europe eza la web bako subir be fait climatique bako subir ba catastrophe mondiale ya ndenge na ndenge pona ni ya ba koko na biso bako lamuka si ba lamuka ba mona ba tempête ba mona ba mbula ba mona réchauffement climatique te ba mbula ozo beta wana ba grêlon ezo kwea so ba glace ezo kwea ya mikelo ko ballon ya tennis ya mbalo mususu ko kwea na ba ko ballon ko likofi pona nini bayebaka ke soko kebete mboka oyo na kati na ba Occident ekoza na ba Europe ekoza invivable na mulungu moko boya eko tufe bango pona ne mabeo basala biso ezo zongela bango biso bango ba arme nucléaire ba minduki ndenge na ndenge biso na spiritualité biso na bokoko biso to belela ba bokoko na biso balamusa esprit balamusa banzoyi balamusa mai balamusa mabele balamusa moto balamusa moyi
yango soki tokoki te ngonga yango tomilengela pote tozongaka déjà parce que babiloko baphénomène mosusu koyela bango awa ezali ya nzambe muta akosala yango mpo banyokoli biso bini makila na biso ezotanga bazosangisa biso kimia biso tozali bato na kimia awa ezoloba biso bango balingi opere etumba oh fin du monde kaka biso bayinde tokoma kaka makambo mpenza fin du monde mokili ekumi na suka mokili ekende ekoma na suka ndenge nini mokili ekende ekoma na suka ndenge nini yo so osali nini deja na wakati na mokili nzambe atindaki na mokili osali nini ye osali nini mpo mokili ekende ekoma na suka yo osali nini osali ta gilette te ata avion te ata kutu mutuka moko osali te ata ko pirogue makasi osali te oza kaka mutu moko blé na blé sikoyo ozozala fin du monde ezalaka nango te mpo bango nde bato bayebisaki biso kaka fin du monde koyaka mokili kokufa mokili ekomi na suka ekomi kaka bango biso bato bango ese bango balobaka yango jamais bango bazotonga bazokone bayebisa biso fin du monde mpo biso totonga te tobongisa te bazobakisa barail bazobakisa batrain bazochanger babakisa baavion bakosala bandako tala na quartier na biso soki otalika ebande pa enga na vandaka ebandika soki ebandika na janvier awa mais kende okende kotala sikoyo nde tozala na mois de juin kende kotala ndenge ebandi kochange tous les jours mais biso tozorekile tozodinda mpo tozozela fin du monde mais fin du monde wana nzambe akolakela biso mabe akotuna biso natindaki bino na mokili bosali nini bosali tala bato bazokufa nzala tala babalabala tala bamabulu tala bashege botondisi na kati ya balabala bilanga ezali te bona mabele akolona bona makamande na yango osala bosali te ndenge nini akotunaka biso moyindi ocrée rien même pas avion même pas na bopito botongi te makambo nyonso botongi te abongo fin du monde te eza nde fin de système fin de temps système na bango lukuta wango balobaki ebande omona na polele makambo ya lukuta ebande omona na polele yo na kati ya lupango na nga oye na kolo mboka naloba te toyoki batata mosusu bazoloba boloba ndenge bango balingaka ndenge wana oui bango bakontina biso bakoloba te parce que ndenge oni ekolandela bango otindaki génocide oloba biso nde ntango tokolamuka na bayebi te ntango tokolamuka vur bakosantire kaka mokili tosali tobebi biso tokobebisa tosali tokosala eza ndenge wana mpo so mokonzi na biso to président to moko alobi bakoluka baboma ye basalaka kaka nde wana mpo bango baza déjà na chaîne moye balobe ya te babanda loba kaka omoni toluka la paix mais la paix oyo bato bazokufesa biso bato bazosiletsa biso non banda mboka na bango eza ndenge wana te alors donc faut totelema tokoloba kutu te donc prière na kati na RDC prière tozobondela oyo tozobondela bango baa na problème bakita bamata na bamboka oyo nyonso tu ezoluka makila ya biso bakoko na biso bazolamuka tobelela bango belela baancien ancêtre na yo baza partout na 4 coins du monde baza na Antilles baza na États-Unis baza wapi bakufa bango wana nde soki tobeleli bamataka balamukaka tala oh mais bino bozoloba kaka tala bozoloba kaka mais ndenge bakoko Jésus na bandeli Jésus aobela bakoko bakufa te Jésus abelela bakoko bakufa te oyo babenga Getsemane tanga kende na Getsemane tanga kende na transfiguration asololi na nani na bato bakufa te tanga kende ki akende na quelques disciples abeleli pa Abraham abime Moïse na ba Eli abime basololi après ni sur asololi na bato bakufa te ozomona bino omoni sikoyo omoni et puis place wana oyo asololi na bango boyebi yango sasa nini boyebaka te makelele ka bocha boyebi yango sasa nini ancien cimetière erina cimetière beta na kati na Google Getsemane ancien cimetière lié de crâne ancien de cimetière eza ba cimetière ezaki sika wana boyebi makambo te molimo ekufaka te nzoto nde mute ponaka bato bazalaka baesprit etikalaka ezali tokobelela bango pour te baya ko aider biso na kati na kampo na minduki na makambo nene tokokoka te batina biso embargo tosomba ta munduki te pourquoi tosala nini tosala alors so bovandi bolobi te kati na l'église na biso ndazosenga na kati na l'église osala bapoto na bapasteur mais bolamo sa buteya bozowe l'intérêt ya nini so tobeleli tozu bambongo siko le moment oyo eleke non fo tolamuka yo ozoboya mpo yo ovandaka na poto mais mokolo yo okende na mboka na yo kuna ozokende mboka babotola okuta bapara na yo wapi otelela wapi pourquoi bozoraisonne te bozokasake biso bato toteya nedi tobebi deja tobebi te yo nde obebi mama bamama bato balamuka bamama
prière ba mama ya kama kamususu ba mama Congo mama Congo bino bato bosimbi biso bomeli biso mabele na Congo ba mama Congo bolamuka olingo lala na prière na belela mboka na belela loba oyo kokolo ba mama bobelela mboka keyi bola la pongi bobelela mboka ezala maboka bapaya bozo mona kaka tosaka wana do baso diriger biso ko diriger mboka baza déjà na 4 na capitale surtout kebite nde tozali awa baso li ba bimisa trouble na 4 capitale na 4 na Kinshasa bitumba ebima penta donc soki makane de bazaya ngona ba pelisa moto biso na biso to boma to kufa basa kuna na este kuna ba lembité mais bazo ya ti ba côté biso ba na ba Congo ba na Kinshasa ba na Kasai ba na Lubumbashi toza siégé na likambo soki toza bomoko te soki bomoko te et sengel to sangala bomoko ba divergence na biso ba kanda na biso ko swa na biso to tchala mopanzi tout ça mon panzi s'il vous plaît tout ça mon panzi to bondela bino ba to bondela ka bino ba pasteur bino ba ngunza bino ba nani biso nyusu to bondela pour na force mususu et yela pour ebundela biso to longa li kambo pour même la armée bozo yiba est-ce que ben infiltré ou boy ba moté congolais ko ba teke oza infiltré to yibi même muta pesa ordre ba ke bozo ba infiltré ou bozo azate pour ni bazo banga pour ni makambo bandima hein balingami asiko bato musuko ya yepe prophète jamne kama kama yo ola na pongi makambo to teya bateya libala bateya lo recevoir okozo mbongo okozo boy ozui esali yo nini échanger yo nini yo muta passe na passe mboka ko kende mabeleti bomona ba jitante bakoma ko tambela lelo awa lobi awa lelo awa babengani bango lobi awa pour bazangi mabele kozanga mabele na kat na Bible bato ba bomana basila na pona kozanga mabele baboto na biso mabele bakamata bato musu bazo bomba bazo changer bato musu bazo kotsa biso bato musu non moi je dis non tant que prophète je dis non kaka prière au monde obi nzambe mobimba ba yela biso nzambe mobimba fo obonde so ba no bonde la ye donc nzambe mobimba aza fier pour apesa bizeti makamane fo penza nzambe na olobanini o monanga te est-ce que nzambe azaka ndenge na vraiment biso tozo bonde le butu mobimba tongo etani mais pour nzambe apesa fier asa la partie pour apesa so pesa te mais bango o ba yela biso makambona ba bonde la au monde ba simba la Bible tuna ye sur Job 5 elingo lo bani ayebite tuna ye Matthieu 7 etc que je connais pas ayebite biso to yebiango mais c'est nous qui souffrons biso ba toujours souffrir nzambe biso bingi fier nzambe parti wana nzambe wana nzambe wana te wana nzambe te wana za éternel na bango aza otana bango sur bengi fubo zelanano pour toujours benga nzambe ya normal te ya biso te so alingi apesi so alingi ta kopesa te soka pesi lobi yoka lobi ka kalamite omonie atiraki nzambe yango babotoli abwakaki église omoni sikoyo te mapamboli yango bapesa eka sikoyo elongwe libala mpe ekufi nzambe aningi apesi eloko lobi ake kobotola apesi eloko mpo osali mwa lisumu ya kobotola me bango basalaka masumu bazosasa baokondine kokende est-ce que vous toujours comprendre makambo oyo nga na longo na bozobo na bima déjà na bozobo na bima lelo te lobi o comprendre mingi bazo comprendre ba misusu déjà ba bande fungama ba misusu mayile bande la to comme non c'est pas normal normal là te ba to lui te no prophète personne ça le bande wana est-ce que bible ça sacré et c'est comme que le bible na yebisi pe na zo loba bible ne pas to ba komi yango quelque berere ali ba to berere ali zwa makomi oyo 1 Chronique, chapitre 21, verset 1. Et Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement à Israël. Satan a tindi à côté de David passe à la dénombrement. De nombrement, donc cela veut dire que compter bateau, nombre à bateau. Quand les mêmes makomi wana, sauf qu'il y a 2 Samuel 24 verset 1, l'Éternel excita David à faire le dénombrement. Dans 1 Chronique 21 verset 1, Satan Moutou a excité David. Dans 2 Samuel 24, les mêmes makomi et comme Éternel Moutou a
kotinda akoteli David le belanga siko Satan na éternel bazo jouer rôle ni do bazaka moko kuna zo ka dénombrement nga yangwana kuna Satan tatindaki ka le même akam kuna o Satan tatindaki akare ça dénombrement na makomi musukura o éternel tatindaki nzamba tindaka mutake ça dénombrement au monde berere déjà quelques erreurs zona quelques erreurs na kopesa sous makomi mususu 2 Chroniques 22 verset 22. Akazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi. Akazia, avant comme roi, il a 42 ans. Quand il y a ma communion, on a 2 rois, chapitre 8, 26. Akazia avait 22 ans lorsqu'il devient roi. Au moment où on a une confusion. Non, ma combien de choses sur le Bakakaja qui a 42 ans. Non, ma combien de 22 ans. Tanga, au monde on a katabil. Pour mon que Berere Sali, ils en a makambo ya batu. Moussou sur la tangilion, moussou ya Nouveau Testament. Bon comprendre. Bon comprendre. Ah, te. Makambo. Les lopop, nga na tanga yi ma combien. Na tangaka. Na kotaka. Surtout pendant le Covid. Na yi na katanda. Tanga qui na comprendre qui. Tu comprends ma cambébélé, berere zébélé, na ba confusion zébélé, na ba camarade moindo. Oh, na kozoka quelque ba confusion pour moi na que ba confusion sur ezana ba Nouveau Testament. Surtout sur Matthieu 27 45, na Luc 23 44. Matthieu na Luc ba tout le baguet. Jésus était sur la croix à la 6e heure. Donc Jésus na 6e heure à qui na croix. Dans Marc 15, 25 à 33, Jésus, il dit à 3e heure, né à la croix. Il changeait déjà. On a la 6e heure, dans Marc la 3e heure. Jean 19, verset 4 nous dit, au 6e heure, Jésus était chez Pilate. Bonjour, on a confusion. Bamsou, on a la croix, Bamsou, on a la Sikoto Landa, Yanane. À 6e heure, il était sur la croix. Au même heure, il était aussi chez Pilate. Donc voilà, ce que nous avons Exode 33, verset 20, nous avons dit, tu ne pourras pas voir ma face. Donc, on a face embêté. Donc, on a face embêté. Mais surtout, dans Genèse 32, verset 30, Jacob a vidé face à face. Alors que nous avons commis le face à face, mais Jacob a mon face. Donc, il y a la Bible fausse à l'inspirer, fausse à la macoté. La réalité, la Bible, le loyo. Ma comébéré, sur la fungul libino, ma comme sous le lo. Bon, comprendre que, ah, oui, maïe les fungwami. Il y avait des erreurs. Il y avait ma camoyabat. On peut répondre à ma camoussoute. C'est trop ancien. C'est une histoire à Kala. Et les gars, de photo bande, la photo comment. Si ma comment qui dit la Bible en Wesali. L'église, monsieur, Wesali. Bah, le but est que combo ya nzambe comme on est à l'éternalité et ça la diète nzamba zana komboté mutna mutabenga oya lingi vidi mukulu nzakomba nzambe juru ba juru ba mutna mutu nzambe aza esprit créature nzambe za yo nzambe za nga nzambe za meuble oyo nzambe za télé na yo pour biloko tout et ça mi pa ina nzambe yende mukonzi ya biloko nyonso nzambe aza mabele nzambe aza mopepe nzambe aza moto nzambe aza mai ba elema wana biloko wana nyonso solingo oyo nyonso za mokili ewutra na ba elema wana nde nzambe mutu alengisa bino te mutu abangisa bino te balingami mutu alengisa yo te nde tozali awa moko na moko même la carte na mangomba na pekisi prière te na pekisi te que oh non ya pengo ya te to Bible mais tous ala susu ba fanatique te ndi ya fanatique ozondima na bindimela na likambo ko ndima te likambo susu omoni non olubi non kabino ka amen amen na omimela mwasi na yo amen mwasi na okoma yanga amen kasi yango na bino ka amen bo mo sala amen donc ozondima et tout non na amen o bol tulubaka amen so ba yebisi yo tina ya amen o kwanya mutu o vana na mutu amen eza maman mokonja mbongo
autre le baron amen ala nzambe mobimba ba nzambe ba ebele o boyo ko ba Elohim ba nzambe ba ba Jova ba nzambe bani ba nzambe na ba nzambe ba forma ba nzambe ba ebele mais oya sali mokili mobimba création azali moko to ana pouvoir ya nzambe mingi siko so ba siko to kubondela ni siko to sana ni poto yeba balingami eza koya mayele ezoya kimbangu arolata moko na moko bien sûr ba kimbangu azanzambe te kimbangu na lobite kimbangu azanzambe mais kimbangu azali mutu oyo batindaki pona biso ba africain pona koya ko défendre biso ko la biso spiritualité ko la biso ndenge ni ko se défendre akendaka azongaka abotamaka azongaka ndenge pe yo zali wana okokufa okokende okozonga tokufaka libela te finte oyo bo tout monde bango ba mendele ba sala ba créer pe monde na bango ba créer pe enfer na bango ba créer ba voyage na oyo ba ke voyage astral ba créer na monde na bango so ke na monde na bango okomona banzambe bazaku na ba mendele na bendele yezo mondele makamoni su mindele donc pona ko lakisa kat na biso neti sikoke mutu mundu a nil alors que mutu mundu a mutali boso na mokili oyo na kati na mabele terre ba mendele ba yebi yango pe bazo reconnaître yango mais yo zo reconnaître alors ce que yo leki liboso bango ba bungi ba sili donc bazo luka na ba chinois na ba indien ba tonye so bazo luka kaka pa na biso ba ya ko so mabele biso ba ya ko so kontra biso oyo biso moto zo sosolate oyo biso moto zo yebate pouvoir ni tuzango bo continue tuzango pongi ni tuzolala to lali ba pongi mingi na ba église na ko bondelaka na ba kama bosoba oleto totonga mboka na biso tolona mboka na biso to komi potolia photos za biloko malili e bembedula biloko oyo euta bembedula lale tolia alors que biso tozala bata makambo na te na mboka na biso tozangi mabelete tozangi banyama te to komi potolia tozana fleuve Congo bambisi baza kuna bakola balemba mutako kangango azate tozoluka tosoba ba poisson ezuta na poto tozana nyos moyindo. Quel est ton problème? Problème non, eza nini. Toza ki sasa nyonso komi kaka vide na vide. Ba nzete ezalaka sunu te, eloko moko ezalaka te, moye komi kotake biso. Or ke nzete epesaka pio na mboka, nzete epesaka kimia na kati na mboka. Soki kaka manga na lupango nyonso oloni ekobota. Bolona ba manga, bolona ba safu, bolona ba avocat na kati na ba lupango na bino. Ezaka apona kolona ta ninde pona kopesa pe kimia po nzete ebendaka ba énergie. Nzete pesa biso ba énergie positive. Ba énergie wana yango ko simba biso. Bola muka makambo ze belé ya mboka oyo bindu boyibi na kati na diaspora bo memba. O pe bato mboka ko bazana ngo toko sanga toko kele biso. Balinga mi bo bangate. Bo bondela. Mais boyiba na kati na Bible to bondela. Makambo ze belé ba mensonge ezali. Na kati na mensonge pe ba vérité pe malamu ezali. Ezaka te nyoso so mabe. Mais bango nde oyo basaki on pona intérêt na bango yango sikoyo nde tozali awa bako obligé biso tolanda oyo bango basalaki basiko bazo préparer ndenge nini balongola biso bonzambe tokoma pe loko na bango ba lesbienne ba homosexuel to banda koswana po balongola biso oyo ya biso culture na biso eza ya biso te oya bango baola na biso soki te balongoli yo culture balongoli yo kombo balongoli yo bomoto okomi kaka zoba totika nanu makambo ya kokende kosumba babilamba oke kosumba babilamba tozolakisa na batu bazoseka biso oke kosumba bilamba na yo na kati na Louis Vuitton na Dior na maison ebele mais faut luka ba filmer yo ba la Facebook ba mendele ba filmer ba pêcher yo champagne mais ba oseka yo ba mo ba mendele ba salango te tout le monde a monté et ça na biso mais biso be bato sala mbongo pe ya malonge zate to na biso na mbongo te to ba riche te to ba pauvre société nini ou eza la Congo ça la 30 ans ya congolais keti lelo yo so ya l'état te nini makambe belé c'est tout ça là et ça la prière te oui le sambo zali prière zali mais bandeko boyeba avant yo sambela mboka na yo prière kotika te partager mateya oyo partager yango kabola yango ba connaissance za koya kimbangu ba nkoko bazo pesa mayele moko na moko
boko ndenge bazako lota ba vision kuna ndenge bazako mona ba vision kuna ke sala boy boy to komona ngo na ba nzete na biso ezali ba matiti na biso ezali ezaka ba prière tete to bondela ka ba prière te sikoyo ezali oyebi connaissance oyebi ki nzete oyo likasa oyo ekolongola moto malari yebisa ndeko ndeko ndenge ezali awa kamata pomme de terre ya mobeso liaka ngo na tongo olie na midi olie na pokwa olie na tongo olie na mo diminuer tension so salon un mois la tension ko kita olie ke oye na kati na ngada ya peso ba prière to bondela to ganga nzambe na besto zaeroga orke zaika so alika pomme de terre malade sidi qui me sili mais biso to comme memba on ba ndega mulai ba pasteur mi pe ba yebi ba connaissance mais bali ko lo belango te o sana diabète ici la kate diabète mo ba kas baoba kaka baoba ba nini nango ya ba pembe wana zuba nini nango pembe wana o comment dire pensa o palulo niko balulo na mai balulo et comme le kola yaourt o zo melango ça un mois o comment on appelle to ya sucre kiti c'est facile au lieu que na zo yebisa bino vérité au lieu que ya non tout ça va prière ya la dîme ya la offrande siko to komini wana o ya la connaissance to pesi connaissance o ya la to bima na ba monde to yaki na ngo kaka ba monde oui prière ali na l'église zali mais nous avons pas de connaissance to bois kaya to Bible na batu ya église ba ya te yo sokaka sauf kaka Jésus kaka Jésus et le comme te nous souffrons na yemoko sur Jésus sur nini azo se kabino nous souffrons tout pour faire souffrir bato tout la sabat banzela tout la sabat ba connaissance na bomi mutute biso zaki mama aboti mwana mama belezate papa aboti mwana belezate ba memi papa allez pondu ya mai ba cheli pondu mai tanga amerika mabele bibi ba sali wangila pembe ka wangila oy babenga sésame bino ba yakine ka sali wangila ba yibaga na poto mona ko ba boka ngoli kola mapa ba lambe oka ya pembe ka papa so ali oka pa mwana komela mabele pe vitamine penda uzomona parce bana biso bazokola na mayele na ba connaissance oli komelisa bana bibero ezolongola bana bayele ezolongola bana ba croissance makati na mutu mais biso to kola ba kolongono nde yango nzamba 54 biso to zonga to bondela mais connaissance na biso to kotika kote nzambe na lola mona moko na moko atelemisa moko na moko asimba moko na moko bozalaki bongo na 4 na chaîne na bino ya télévision Aziz Apembele TV nzambe na lola abatela moko na moko nazosenga pona kosunga chaîne na bino yanga te chaîne oyo nde tosalaka yango ba montage makambo ebele ba video esengaka moma sungi compte PayPal les abana bosalaka ngo te mais boluka bosala ngo poto tomba bokoyeba ba connaissance mikolo koya to bano fungula oyo bomba maki to bano bimisa sikono bano bimisa po bato ba yeba parce que tout ça na bozoba mingi bato ba yeba bato ba bano funga po mingi bazo bondela na kutana ndeko ngo bina bondeli na sisi tous les jours à prière dans salle ba jeune mais ça comprendre que rien ne marche bazo finanga bazo ça donc il y a un problème il y a un souci mutu pendant nini maïla mutu sukili wana donc voilà moko na moko penza acha loboko na technique to zaki bongo na Gabi Badwana tikate nzambe na dola apambola moko na moko lelote lobi oko comprendre